Bien-aimé dans le Seigneur, Bamouré à Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée. Message nanga eza pona bana na nzambe nyonso oyo bokutami bisika nyonso bozali. Église Cité Bethel Sapu oyo ekambami na mosali na nzambe, l'homme de Dieu, le pasteur Alfredo. Message na biso eza boye, ndeko nyonso oza na ba problème, oza na malade, kamoko oyo ezoumela, oza na problème ya mokanda, oza na Europe to Amérique, oza na likambo oyo ezotungisa yo. Église Cité Bethel Sapu ebengi yo. Bible lobi boye, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Plus loin encore, la Bible me dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Bonto bengi bino nyonso na église Cité Bethel Sapu. Oyo zwami na entrée ya babi sekendaka Kalemba Doge, référence na biso ezali Clinique Soza. Clinique Soza wana soki okomi wana obengi na ba numéro oyo eza affiché na se, okokutana mosali na nzambe le pasteur Alfredo. Vraiment yaka na bakana yo nyonso okoya kotalisa yango epai ya pasteur Alfredo te, kasi okoya nango epai ya Jésus Christ oyo aza koagir puissamment na église Cité Bethel Sapu. Ezala likambo balobi no solution ezate, aza spécialiste ya baka désespéré. Ezala likambo balobi na oke kosimba lisusu te, nzambe ya pasteur Alfredo azawana pona kopesa yo solution. Ba numéro na biso ya téléphone ya ye moko mosali na nzambe eza affiché na bande de l'écran. Et bongo ba programme ya église eza wana affiché. TikTok ya pasteur eza wana affiché, Facebook, WhatsApp eza wana. Oyo soki obengi directement okozwaye moko mosali na nzambe le pasteur Alfredo. Boya ebele, boya ebele. Si ton Dieu est mort, essaye le Dieu de pasteur Alfredo. Cité Bethel Sapu. Que Dieu vous bénisse abondamment.